baloba bolingo baloba kase na moto balinga kai tendresse ba pesa kase na moto balova kanga na lova yo oh c'est elle news news ya bien et ça va nzembo bien news ya bien et ça va message ya bien news ya bien ça va image ya bien ndeka bozwanga aw c'est elle news véritable émission na bino tout à ce moment émission butchara matoi boyoka message ya bien il y a artiste congolais nyonso et Afrique mobimba pe quoi c'est elle news c'est le meilleur c'est elle news et l'équipe ya bango nulle part ailleurs c'est elle news kanuna kanu elle moridia dia mbote bandeko balandi c'est elle news TV nebi ka boza ebele la banda kuna bino partout dans le monde entier pour na kolanda na Ils ont invité Bino toujours pour s'abonner, pour s'abonner na chaîne Bino parce que babi mo pepe ya sika, makambo ya sika yangam ko Christelle la Rose Lupung mamu, mama Kulutu l'uranium de la presse congolaise oya Bino vraiment nabi ke boza ebele tangu. Au moninga na kosi na banda ko na Bino bo sepeli ya trop parce que na memela Bino ba news ya kitoko. Un grand merci à Papine de la maison propriété privée Zolanda biso depuis Paris balobi vraiment France Bozolanda biso ebele États-Unis, Canada. Donc partout besoin d'abso Allemagne ou na zomo na papi mvoa ma besoin d'abso depuis partout lelo na c'est elle nous TV na rubrique na biso ya prédication parce que lelo na bino pasteur parce que depuis c'est elle nous TV bandina to yambi pasteur te na bino moko ya basali ya nzambe ya munene ya mboka oyo vraiment ce ka saleli mwana na olo sambo to zaki na maladie esili so zaki na problème ozu solution donc azo big azo monisa ba aveugle azo seku sa ba way donc azo sala ba miracle ebele pasteur vraiment za lokumu ce que mutunyo so amoni asepela na yambeli bino mosali ya nzambe munene pasteur lité ya kanda vraiment balobi ya aza mosali munene ya nzambe yeso ka cheo loboko Nebike après émission arocha Gauthier okito loboko arocha golwa mayala loboko makamuna bango nyoso o ezalaki vraiment bloqué et kofungwama Nebike tango mo boyoki kombo ya pasalité ya kanda bo sepeli vraiment bisika o nyoso bozo mi de partout dans le monde vraiment Gauthier okito solanga déjà pasalité ya kanda yende tozo betene vraiment masolo na rubrique ya biso ya prédication parce que aux amakamba bontambe pasalité ya kanda côté ya lelo donc n'habité quoi bonjour pasteur bonjour maman merci na bande konyoso bozolanda biso libana mboka merci na ba opé baza ana mboka na ngai partout dans le monde na pesi bino bambote ebele tika ete tata nanga apambola bino lisusu koleka ngai olite ya kanda nazana bino elongo. Des fils Massevo, les jeunes millionnaires tour du monde, appellation bien contrôlée. Merci. Pasteur, elomoi etoninga. Tant pasteur matana cher, est-ce que boka mabanga aboka batu tendeli pasteur mamoko na kopesa batumbote mama na koboka batu mama mabanga. Na pamboli poete aza mwana na ngai ekodim. Naza pe mutu naza kobate, naza pe na ba relation. Soki na moni moko ya ngai otoyebani azolanda ngai fona pesa epe mbote na ye ekomela esika zali mais na l'église vraiment ndenge biso yeba sala nzambe basala makambo na te atazoleka na TV atazoleka wapi libanga za te libanga le msumbote na ndenge ya sima caméra parce ngai une église nanga na salaka yango soko matina chez oui na lobaka babo ya basambwa biloko elamba milamba minango ebele me ba sosie keseni ah bon na salaka yango. Oh makambo papine de la maison vraiment na komi da ko banga pasteur eza koinda pasteur eloko nino memeli biso na mkola lelo parce que basali na bato balinga lilo banzambe bazolanda yo baza na posa baeba mateya nini ya sika pasteur memeli bango pona ekangola bango. Merci. Toyokana bien nazoloba bien tongo midi pe pourquoi troublement ko ekoti na minute o na mboka. On a ko papolela ngo penza batu bien surtout na église. Na ko beta batolo lenywana na papolio na nyatio na koisio okota hôpital. Yaya to yoka na bien. Bande ko na biso abasi bobongisa elateli na bino na kati église.
Et là, les autres, là, na mabe makasi, bozo, là, ta mabe likambo, zo maitanga, kande ya makasi na ko buka ser moko mbanga na kati église boko regretter. Malembe pasteur. Boni boyeko, o komona mwana mwasi akoti na kati église, ya zo la tela biso, ka mwa ki teni ya jepi boye. Ako vanda pe liboso, baninga ba ya katana mwe sharpi afini kata makolo ya ko finikate. Nyoso wana pona nini? Biso to mona kaleso o ya lati. Yaya, biloko bongo na kati église na nga na ko papola na ba inosa boko kamwa, na ko finga, non sa ba jeter. Boni boyeko? E komi nini yango? Tati bongo ina Washington. Ozomona makambo yo. Sina komi na kande ya makasi. Na ko buka mutu moko mbanga na kati église boko regretter. Voilà, merci pasteur vraiment na moni pasteur Aza vraiment na kanda mo lité ya kanda komiko akuzot s'attaquer na ba jeune fille mais ba jeune fille soki ba ye na église pasteur mo na vandi ache matiki makolibando koko sunga ete na ata na service na oyo azipe. Nazolo ba likambo tongo midi pe pokwa église boyo kanga bien. Oya ko yoka tenga ne pe to ko yoka na te. Omoni nga na nzela ko pesa nga mbote te nazolo ba bien. Bossa nanga ningo bossa na libela mama bota yo. Fukushima Tutankhamon de Kingston. Ozomona makambo yo. Sina komi na kande ya makasi. Nazolo ba bien. Na kati église na ngai checking ekoti. Nazolo ba tongo midi pe pokwa. Checking na kati église protocole nazolo ba bien yo kangai. Mwana mwasi nyonso avakota na kati église, il faut sala ye checking. Biloko buzoba ekoti na kati na sena moi oyo. Eza kitoko te, checking na kati église, osali ye contrôle. Soki alati mabe bimisa ye azana conscience. Ayebi makambo azosala. Boni boyeko, na kati église na nga nazolo batongo midi pe pokwa. Oya koyoka te nga ne to koyoka na te. Ko tiama kolono na kati église na nga te yaya oko regretter. Sœur, frère, oyo, wana, oyo. Nako finga. Sina komi na kande ya makasi. Voilà, pasteur, mais la moule doit s'attaquer mi quand la bassière en église. Bon, ba frère en église, bon, ba se comportera bien. Biloko wana pe nazo telemelango makasi na kati église. Ba frère boyo kanga bien. Ba frère ba komi na buzoba ya makasi na kati église. Dimanche uti koleka. Église moko na kene kote ya. Église wane maïtia nga kande ya makasi na ngaki na buka ta mutu moko mbanga na kati église. Na tia ki me motema na ngezala ki kimia te pona nini. Tala ba frère niveau bazo binela na kati église. Frère azo bina nzembo biso to cheza nzembo a respect ya lokumu. O teli frère niveau azo binela o mituni yango likamuni na kati église oboy. Frère ngo bano bina ndenge na zo bina kata fumbwa zo bina. Biso to che salanga bolamu, biso to kendaka boy salanga bolamu. Bolamu biso to zo kende boy. Mozo mona ba frère faso bazo binela. Frère azo o simbeli yango nini na kati église o simbeli yango nini nazoloba bien yaya toyoka na bien nga na papolaka opianga kanda nazo chama ina munoko te nazoloba bien tongo midi pe pokwa lite ya peto bebisi batu o siko eza lite ya kanda ya nazo sala ba jeter ma jolie kamba Apocalypse 22. Voilà, merci à Gilis Ngoïmo Sapembe Chimène Kiala, hein, dans le département de Frida Kanga de Bacharme, bah comme il dit toujours, tout ça la pastoralité à Kanda, on va dire, au moins position n'a changé parce que dans le pasteur il y a au papo la penga, pasteur, tu remarqué, bah j'ai une fille boba là dessous, t'es pasteur, et ça pour nani, il y a attaque Moussali na Nzambe, et là on est au sala que bah j'ai une fille bah comme il kobala n'a pas si pasteur. Ozomona monde où est très compliqué. Batu ebele bami bomi bango moko. Pona nini? Soki lelo libala na mboka ezate oui to yebi. Na kati ya mboka pasi ezali kolie eza na pasi batu bazo souffrir. Mais loko moko bandeko na biso abasi bakomi na buzoba ya makasi. Pona nini? Na lobaka likambo tongo midi pe pokwa nga na papolaka opianga kanda. Mutu moko te na sena moi oya bota mazanga chance mutu nyonso za na chance na ye mais lelo tala buzo bezo leka na mboka
mobali oyo tango mususu aningaki abala yo ayaki na motema bien motema malamu mais lelo oyo na bana basi bazopona azopona nini mobali oyo aleki mukuse o mutu abandondo bataille yo ngai te yango nde koze basi ozomona mobali azoninga bala ozoboya taille aleki mukuse vers na mulange ko simba te oke ko luka ba musicien bao bakanga basuki bao batia chokwa makasi batela alobi yenda za bogar yenda za présentable yaya amemio na babar o meli masanga na yenzo kozo bosa na masanga nyoso baninga ki ba memela na libala yango so silisi yango na ba. Ah bon. Donc masanga nyoso bamela na bar ezaki masanga banga bakopesa na ndoko libala eza mabe makasi na lobaka likambo tongo midi pe pokwa yaya mwasi yokanga bien soki omoni mobali azomema na loyenge ezala prudent mobali soki azomema mwasi na loyenge ozokende na loyenge wana yaya azotya ona erreur biso mibali toza boye nazofongola verité moko kaka siko oyo akofiotola mbanga kaka na minute nazopapole mbanga abima ata makila na zolo nakopapolo ometanga kane ya makasi yoka secret yaya akoluka oyo ya kimia na mupanzi ya kimia ya kitoko alukie na mupanzi mais yo azomemo na babar na baboîte lobi nango déception ya mune eza kitoko te soki omoni biloko abongo benganga na 089 78 37 29 tangu nakokoma na famille wana bako regretter nakopapola na bainosa bakokamwa okosambela pa bango tokopapola nakopapola osambela pa kimia kota to yoko papola kimia kota na lobi kelite ya PTB bisi bato a eza makambo ya kimia te fimbo ebongi na mukongo azoba ngana ye na mabanga na bambeli na bambata okwe yokufi makambo esili na lobaki ane otieke na kosila nga soki na koti prison te lobanga lite ya kanda lobanga lite ya kanda te nazo chama ina munoko te nazo yebisa yo o na kofinga Jimmy commandant na kati États-Unis. Voilà, merci Nabi qui est là mon aussi vous êtes béné vraiment vous êtes comme thé passer à l'habilité à PTDG Baby Saibino et on a le thé à Kanda vraiment merci à Papine de la maison propriétaire privé merci à mon vieux Célé Dubois à d'autres épisodes depuis Hollande merci à Dilou Masson big garçon à la takana catalogue Dilou Masson il y a Mimi Masson à Londres les bourgeois gentilshommes bah gros coucou non on a toujours toujours na pasteur l'ité à Kanda parce que l'ité à Kanda escroquerie comme makasi boye mokili okota ko moi si mo boye frapper mibali mibali kutu koloba te escroquerie peut to yebaki encore pas mikolo mais trop mona ngo tina bala mikie ba kombe escroc escroquerie eza mabe makasi nazoloba bien tongo midi pe pokwa nga na papolaka opianga kanda ezosala pasi makasi na mboka bakongole bolingo eza te bakongole tozongisa bolingo na biso ya kala bolingo esili na mitema batu yango escroquerie koti makasi mwana mobala uti poto aye ko escroquer bana batu ya basi awa abimi na bango alaki bango mabala asimi nzela kei nzoka na poto kuna mama na bana zali o bazofana nina ki escroquerie koti ya makasi grand frère azana poto azonyokwa mana mupepa malili ya makasi atini mbongo bobo mingisa lupango awa yozu mbongo wana oke kolia yango na ba chéri na yo yaya soki grand frère wana benyinga na koyebisa epesa nga adresse a famille na yo tangu na kokoma yaya soki nga na koti prison te lobanga liti ya kanda te nazo ser soki na tambola kana mbelo ninga ko yina ngai et bon ba basi pe ba kombe escroc makasi nazoloba bien mwana mwasi azobanga te azoloba 5 na ban tala niveau escroquerie yo moko mibali 5 biloko abongo nazotiama ina munoko te yaya ngana naza boliwa na ngeza musika te na makambo yo
c'est mieux na loba vérité kaka lelo na lobi vérité na kufi pe makambo esili bande kwa basi boyo kanga bien pona nini biloko aboye adage moko ewuti kobima mibali baza bande ko na biso te oui partout bazoloba yango basi pe balobi mibali baza bandoki mibali pe balobi basi baza bande ko na biso te yaya likambo wana na telemelaka ngo makasi toza bandeko yozoloba toza bandeko te siko tokomi mbetu moko pona ni ozomona makambo yo Jimmy Komoda na kokota prison Fanny Mbombo maire double na Paris na kokota prison Arlette Zoua na Paris pasteur soka lobby ate akebi sa pa boîte mabanga et qu'on a pas meso lekela ma ya kanda zaki mona lité ya pété mais lité ya kanda a osilika na suka mona temporiser abaki non batunayi pasteur wana formation bozoki na église nazo tanga bongo pona sana bandimi belé bazolanda ngesika bazali nde nazo kebisa ba nyonso bayaka na église na ngai César Kialungu ayaka na kati église na ngaza na France Juna janana na Paris papa ya maître Gims aza mwana na nga pe na kati etonga na tanga kabongo pamba te po ayeba qualité ya kanda lingi makambo te na tambola na botosi po soki na tamboli botosi te ngai na papa molimo moyeto yokana ezate ndo moni na tanga ka kombo bana na nga soko moni na tangi kombo Isabelle Mulolo na Bruxelles mwana na nga na kati na baselili partout na France naza na selili moko batu baza kuna bazokamba bayebi ngai papa na bango ndenge na silikaka merci pasteur bana bayebi ndenge osilikaka mais opesi ba basi na ba mbeli o ba escroquer son conseil te o kebisi bango ka robi ko la bango na kebisi bango yaya nazoloba bien escroquerie za mabe ya fongola matoyo yo kangai escroquerie za kitoko te yaya nazoloba bien nazotiama ina munoko te na tomboli maboko na nga likolo ponga naza na escroquer mutu te soki oyebi mutu moko a escroquer yo mbongo to lupangu yaka tokende kotalisa makambo wana tango tokosilisa kotalisa ba balakisi nga mutu oyo a escroquer yo esika ya zovanda yaya atakima na mboka nini yaya tangu na kokoma na famille na ye na kopapola ena kangi ona papolie na kwa isie kuna na kangi ona papolie na kwa isie kuna na kopapola famille mobima tabati na zotele mela biloko wana makati escroquerie bo mimboka soki lelo mboka ezokufa boye pona escroquerie koti makasi oyo batie na poste wana azoyiba mbongo makasi o batie bo azobuka na désordre ndo moni biloko wana ezobuma mboka makasi to cheki yo poto sepela kina yo mais yo koti yo memi escroquerie nyonso za ko escroquer biso na kati ya famille na mabala grand frère aza na poto atini mbongo bo escroquer yaya leki na bino aza kuna atini mbongo bo escroquer biloko abongo na ligne yango te na telemi avec Fox oya ko yoka te na zoloba bien ngana pe to ko yoka na te lai na zoloba bien mama na nga kota mabele yaya soki ozo yoka te ngana pe to ko yoka na te o moni nga na nzela beta nga kara nazo kebisa yo pasteur eloko moko eza epa na bana basi mikolo oyo bakomi kowela mibali surtout ya bamusicien kaka mobali moko aza musicien bo bazalaki bacamarade bakaboni likolo mobali wana ya musicien yo koloba nini na bana basi yaya batela kimia ndeko mwasi bongisa comportement na yo système ya kowela mobali eza lokomo te mobali o bozo wela wana za aventurier pourquoi ye mobali azo permettre alingi bino nyonso po banda ko wela yeza kitoko te mobali ya bongo aza mobali kolanda te ngana lobaka vérité na tiaka mai na munoko te mobali o bozo bundela akotika na bana misatu atiki okuna na bana 4 atiki okuna na bana 6 akobota bino abotisi bino nyonso bana
yetanga kokufa ana sima désordre koti makasi okomona mwasi bana na bana bazo beta na makofi bazo yokana te po mwana zoka conseil ya mama na ye mama na azoti ya lobi wana baza bandeko na yo te bandeko no bazo botem na libumu moko ezotia trouble makasi owela mobali pona nini mobali wana yo zowela nano abima na famille na yo ta sala ta geste moko amukie te mais yo zowela ye yaya biloko abongo na kati église na nga oya komeka na kopapola na ba inosa bakokamwa nga na papolaka opianga kanda na kolobelo mabe pona mituna topé ba question soko benga na numéro onde na koyanola yo plus 243 89 78 37 à 29 na lobby plus 243 89 78 37 à 29 voilà. Ba papa bozonge la autorité na bino soki lelo viole koti makasi na mboka po bino botiki laisser aller makasi mwana oya yo aza na 15 ans azokota ndako 21h 22h yo zo seka lobi nango o contrôler qui était tangu bako violer oye ko bimisa maseke mbangu mais mwana no ya 15 ans bane ko kota 15 anzo kota 21h 22h et ça qui to côté papa ta passe eza na mboka nazo loba bien zongela autorité non nazo loba bien nazo loba zongela autorité na yo boni boyeko ngana papolaka opianga kanda pasteur vraiment ça attention ça mate banga ngoma ni pasteur ko papola nga pasteur suko take yo musala nzambe est-ce que ça malamu bande ko basi les gens ninga balata na bilamba Élysée Zola Élysée Pelenda na Paris boni boyeko kolata na eza mabe makasi surtout ba camarade na ba camarade eza système moko ya mabe makasi toyebani bilongi kasi mitema toyebani te soki omoni moninga zangi kokabeza mabe te ndenge bakulutu balobaka to biblia ezoloba ete kokabeza kobombisa loboko epesaka loboko epambwamaka esengo ya kopesa eleki ya kozwa okoki kokabela pe moninga na yo elamba to eloko ya zangi mais système ba camarade nazoloba bien mitema toyebani te awa lelo bolatani lobi ake kotonga yo lobi n'importe quoi yaya nazo sala ba jete nazo bondela mutu te soki omoni ndeko moko ake kotonga yo benganga na 089 78 37 29 yo bombama na yo lakisanga ka lupangu na bango tangu nazo koma na kobuka porte na bango bako regretter. Pasteur qui sont peu comme Kassi qui sont comme Kassi tu pas ba une belle balobi et qui sont ezaki boso ya baba so okutuma masomo bavandi kuna bavandi mibale mtatu so botonga même mikolo yo qui sont comme une degré moko impossible pasteur surtout pas ba mibali en tant que mosala nzambe monene bato bazo londo de partout dans le monde rolobani yango wana nazo telemela ngo makasi tina kati église ngamoko pe bazo tonga ngai bazotonga na ngai papa molimo na bango bazotonga nga biloko wana na lingi yango te nazo telemela makambo wana makasi kotongeza mabe soki toyebaki ke mukolo moko akokufa mais totonga na kate eloko ezosala mabe bolingo eza te nde lelo bato bakomi kotongana yo zana bolingo na nganga na zana bolingo na yo na okende kotonga yo ndenge nini bolingo nde esili na mitema batu ndo moni batu bakomi kotonga na makasi biloko abongo eza kitoko te na ngai na kobuka mutu moko mbanga na kati église boko regretter bana nyonso oba na kotonga nga tango bayeba yebisinga na benga na bango na église na bochaka lisusu makolo ate moko asala teti acha lokolo na kati église ya monaka ya oya ye makambo tango na simba kai na nyati coup de tête ko ikuna regretter lobi awa eze sika ko yate kaka ndenge na lobaki. Merci maman. Merci malem tolinga to kabana pasteur mais pasteur ko jamais ko kende boye azana eloko o ya bongsela ki bana na nzambe mosala nzambe faut kotikela etant ya ko lendisa lisusu peuple de Dieu o bazolanda de partout dans le monde pasteur bomela ki bana na nzambe leloni. Merci na bande ko nyonso oyo bofongoli matoi pona ko yoka lité ya kanda ndenge na lobaki tango nyonso lité ya pete bebisi batu
trouble moko ekoti na minute oyo na mboka o nako papolela ngo penza batu bien surtout na église nako beta bato lolengi wana na papolo na nyati yo na kwisi yo okota to hôpital yaya tokata tokata na lobi bien pona nini tokata bayoki na unité pasteur tokata pasteur s'il te plaît ba olanda o et ça ma beso katika brusquement boy pasteur na lobi tokata baza bezo s'il te plaît pasteur bana bezo bayoka o eza mate ya suka mukoboko mona ngali susu na TV lobanga ite limbisa bango na lobi o eza mate ya suka na zoteya mukoloboko mona ngali susu na TV lobanga ite siko zusu décision makasi boy pasteur za mosala nzambo zusu décision bo silikika mbala moko omona bango so baba o manke bango ti esili mama tokata émission na omema ngambo na boyi na nzoto na nga tokata émission voilà pasteur aboy na nzoto le wena forcer date boyo popola pe na nga awa vraiment merci na attention o bozaki o bopesaki biso merci ndenge bozaki ebele nga ndeza bole ko kabana pasteur boyte pasteur faut allo batalo ata une minute ko pasteur s'il te plaît ata pona papi nzola meso zolanda et ça le bien pasteur papi nzola meso pona mituna topé ba question soko benga na numéro onde na koyanola yo makambo na ningi na loba na minute na moni ekomi ya secret benga nga pona yebisa o makambo ango soko bengi nde na yebisi yo ko bipenga ite po soko bipenga yi na ko panza téléphone na ngai yebi pate benga Jimmy Komoda na kati États-Unis Sele Agolowa na États-Unis Tati Bongoy na Washington Des fils Masevo des fils les jeunes millionnaires tour du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres Aminata Sisse la sénégalaise na kati à Londres ozomona makambo yo sina komi na kande ya makasi naza na séminaire munene na kati ya Luanda bana Luanda bozelanga na zoya likambo ezometanga kanda makasi na yoki kuna dollar ezomona na te na zoya bokozongisa dollar wana esika botiaki yango dollar efo monana nazoloba bien tangu nazokoma tokoluka ti place nini batie dollar bana Luanda nazoya na Togo nazoya kuna na Togo naza na séminaire munene kuna collègue na ngai pasteur abengisi ngai natia na Luanda na kote ya makasi na Togo pe na kote ya makasi bana poto bozela ngai nazobongisa séminaire munene na kati ya France tozobongisa yango soki ba date nyonso ekomi pene na koyebisa bino nasilisa nanu makambo awa naza nango na mboka soki nasilisi makambo ezoleka awa na tiki kimia na mboka mama yaka mikolo ezoya tolobela pe makambo ya mboka pona moni ndenge ezokendele nazalaki mwa kidiba mokie pona moni berere pe eza makasi erreur nini okoloba tamo mokie po otika bona basiko te nalobi bien nazopesa nde programme César Kialungu na Paris. Pasteur, tonga toka bona mema question mo elinga take mosali nzambe. Basali bana nzambe baso anda na minute basali lo mo tukisa bongo trop pona ba mama pasteur babi ki songi pe mama pasteur bazo chaki songi oyoka mwana koya likamwa ici pasteur tala na sana likambo boye bo trouver nga solution be boye denga lo sambo. Ale mama pasteur azui likambo na zo tambisa ngo église mobimba. Soki azalaki ndoki omoni fiyo na azalaki ndoki soki mobali na azalaki na problème omwana na azalaki ndoki omoni azalaki ndoki soki komi makasi ba utu kofuta yo ba utu sa do ba pasteur ba komi ba songi makasi pasteur boye bien makambo ezebele auto koloba na miso abatu mais naza na séminaire ngongese koki toloba yango semaine ezoya pona adresser pe mboka na moni mwa trouble koti makasi na mboka ya France nazo bongisa bana poto bozelanga na zoya séminaire kozala ya kafu orchestre Gloria troupe chrétien Gloria Band
na Irlande Gloria Band groupe chrétien na Irlande bango batu bakoyemba po bazo préparer pe album na bango ya sika bakoya na France po babetelanga musique. Voilà, merci Nabana Irlande, nous sommes à Nicolas Foulabi, mon grand frère depuis Irlande. Merci, attention au Pesa Kibiso. Mais pasteur vit attend un séminaire. Quand la milité bandimi baso zelay déjà yango. Tout le monde sous que nous lelo awa. Semaine prochaine sous Torozana pasteur. Ana makambe belé ya koloba surtout pour makambo. Talimboka. Merci à Sylvie Chloé et Sylvie Mbidi, la maman de Chloé, et à Germain Dacosta, merci à Diki La Rose depuis Belgique, merci à Micho Mukuna, babi ma maman chérie, moi c'est Mbinga Moulaï, Micho Mukuna, RDC vraiment yo yebi, hein, babi maman Elvira Mukuna, il y a papa Tchachombala depuis France Kuna, et n'a pas si bino mbote, n'a pas si bon mbote, n'a Judith Ngoy, moi ça pembe, mon vieux c'est du bois papa social la zone d'Abusso, la bosse une bonne Adio Diogène, Genève Movimba, bana partout dans le monde, bande konangaïv, na lingi bino mingi, na zo invité bino toujours, bo s'abonner na chaîne bino au bozo linga mingi aussi au préféré c'est Elnews TV babi mon PPSika, makambo sika nyoso sika, na bossa une bonne tête chérie qui me fait maman Zanto, ma zone depuis Paris, mon vieux Rex Mbuluko casque bleu yo yebi biska zena kataba. Il y a Suisse kuna bande connaissent en Suisse Gabi Panzo zone depuis Genève bambotene ngwana bambotena bande konanga nyonso l'équipe mobimba c'est Elnews TV bambote lisusu na famille ya pasteur Lité ya Kanda vraiment pasteur a stressé nga donc nazaï ko banga makasa kasa plein sous pasteur papolanga mais nzamba ka grâce à papolanga te merci nane ozaki vraiment belle équipe nanga technique na bosani bongo te golo mayala Gauthier Okito j'ai fait ma fita na pesbino mbote o boza partout le monde bo s'abonner parce que babi makambo ya sika mon pépé sika tant pis pour les jaloux ba jaloux on se bossa ba campagne na be contre nga ngana saka musala vraiment to komi na suka ngana bino to monani na prochaine